Mbote mingi bandeko balandi ya Vom Télévision, baye o soki ba moni Vom Télévision, bazalaka tango nyonso nesengo babi afin tozwi etando iye wapi e yaka lisusu na tina bongo ya kote ya bana ya kote ya biso bakulutu ya kote ya baboti ya kote ya bongo bato nyonso na mibu ya bokeseni. Solo Vom Télévision zali bongo koba na kosala musala nango ya ko conscientiser l'homme noir ya kozongisa lisusu mokili lolenge tata mokela kelaki yango wuta bongo e bandeli. Tozongisi matondo ya mingi vraiment epai na bino balandi ya Vom Télévision surtout balandi ya émission Mikanda Miaboyebi. Tolobaka no tango nyonso émission Mikanda Miaboyebi ezali moko ya émission oyo ya lisusu na tina ya kokumbela biso boyebi. Pamba te na bomo ya moto eloko ezali lisusu moto ezali bon kozana boyebi. Boyebi nde pesaka biso makoki ya koyeba bon ko trouver ba solution na ba problème nyonso oyo ezali bongo na kokomela biso. Soki le totali mabele ya Afrika kotala boye mabele ya Afrika manso mazali bon kotambola malamu te. Mais nini ezosala ete na mabele Afrika manso matambola malamu te nete ni ya politique, nete ni ya science, nete ni ya religion, manso mazotambola malamu te. Pona nini po tozangi solo boyebi ya tata mokeli. Talatina ena wapi Vom Télévision eye lisusu neleko oyo pona kokumbela biso boyebi ya solo ya tata mokeli. Tolobaka tango nyonso ebele ya batu balobaka lisese. Soki olingo bombela moto moyindo likambo tela ebongo na kati ya mikanda. Mais biso tatantumu mayimona na nzela émission Mikanda Miaboyebi tolobaka tango nyonso maye maso babombela biso na nzela émission Mikanda Miaboyebi tokozanga te kozipolela bino yango. Et surtout Mikanda Miaboyebi ezali émission oyo kokumbela biso boyebi oyo kosunga biso toyeba lisusu kozwa biyano ya malunga na bankokoso nyonso oyo ezali bongo komela biso mokolo na mokolo. Solo bandeko balandi toyebi ete wuta émission Mikanda Miaboyebi banda kino lelo ezala mikanda ebele totangeli bino. Kasi tosengaka nini bosala bongo bokasi ya kopusana na bisika oyo topesaka bino lokola ba adresse po bokende bongo kosomba mikanda oyo esi totangela bino pe oyo nanu totangele bino te topesaka bino tango nyonso avenue Ngiringiri numéro 54A bokende kuna na direction Chaba Gambela bozwa bongo babuku oyo totangela bino pe oyo na totangele bino te oyo tango nyonso bazali kokomela biso na tina bongo ya kolamusa bwanya pe mayele ya moto moyindo. Matondo mingi le tokumbeli bino mokanda nini sima ya kotambola sima ya koluka susu nini tokokumbela bongo balandi émission Mikanda Miaboyebi le tokumbeli bino buku oyo au titre nango ezali pourquoi notre retour en Afrique terre de nos ancêtres tarde-t-il à se réaliser. Pourquoi notre retour en Afrique terre de nos ancêtres tarde-t-il à se réaliser. Et quelle est la place de la RDC en Afrique et au monde. Mokomi mokanda buku oyo akomi ezali bongo motuna. Alobi pona nini kozonga na biso na mabele Afrique oyo ezali bongo mabele ya bakoko na biso ezali bongo koumela pona ko se réaliser. Pe esika nini mboka na biso RDC Congo ezali na kati ya mabele Afrika pe place nango ezali nini na kati ya mokili. To bandi soki mokomi mokanda kotuna biso mituna oyo elingi koloba ete soki tofongoli mokanda pe totangi yango tokoyeba biyano na mituna oyo mokomi mokanda akomeli biso. Nani akomi mokanda oyo ezali bongo fumukusu kia mzala pana na Angola. Tolobaka tango nyonso tata mokeli nanu basilisi kosalela bango te. Bazali seul instrument oyo tata mokeli azali ko utiliser pona ko komisela biso boyebi oyo ko permettre biso tozonga bongo bakonzi ya mabele na bango. Tokozwa ndakisa motokoki kozala na sonorisation mais po mongongo ekoka bonko bima ebimaka toujours na nzela ya baffle et ne songi nzela azali baffle oyo toyebi ba mixer ba power ba micro nyonso ezali mais po sonorisation na nyonso ekoka bonko bima ezali bongo na nzela ya baffle. Nani yango baffle o azali kokumbela biso mongongo ya sonorisation ezali bongo ne songi nzela azali kokumbela biso mongongo ya tata mokeli azali kokumbela biso mongongo ya fumuki mbangu
azali kokumbela biso mongongo ya balongo pe bakoko epai na biso bayindo na tina ya koyeba pose ya tata mokili ezali nini, pose ya Fumu Kimbangu ezali nini, pose ya bakoko ezali nini epai na biso bayindo. Instrument oyo wana tata mokili azali ko utiliser ezali bongo Fumukusu kia mzala pana na ngola. Yango tango nyoso tata mokili azozanga te ko inspirer bango ko pesa bango bwanya pe mayele ya kokomela kabiso yango lelo bakomeli biso. Pourquoi notre retour en Afrique, terre de nos ancêtres, tarde-t-il à se réaliser? Et quelle est la place de la RDC Congo en Afrique et au monde? Na bandi titre ya kitoko boye soki moto za conscient te soko zali instrument tata mokili azo utiliser te et kozala tango mosusu difficile pourquoi boko koma thème biso tata ntumu to lobaka nini lokola buku ezali boso na biso biso na bino na kati ya mokanda bakomeli biso boye na préambule ou ezali bongo introduction to avertissement balobi il y a aujourd'hui 91 ans jour après jour depuis le 3 octobre 1921 date à laquelle l'État colonial avait condamné injustement notre sauveur et libérateur Fumu Kimbangu. Mokanda oyo ekomami bongo na 2012 kolanda bongo manaka ya bapaya po biso tozali pe na manaka na biso bayindo o tozali bongo na mibu mokama na tuku misato na mineto lan 134 kolanda bongo renaissance africaine to mbotama ya Fumu Kimbangu. Mais buku oyo ekomami na 2012 11 ans après ba recherche to kende boko so buku pote babona kotangela bino. Na 2012 elekaki bongo mibu 91 utawapi condamnation injuste ya Fumu Kimbangu esalamaka bongo le 3 octobre 1921 oyo état colonial ba kondanaka injustement oyo ezali bongo mobiksi na biso Fumu Kimbangu pe libérateur na biso. Mais to ko bala kata mokanda lokola mokanda ezali question to kende bon koluka biyano ezali nini. Balobi puis 61 ans depuis le 12 octobre 1951 date à laquelle Fumu Kimbangu est rentré triomphalement dans le monde spirituel auprès du Père Créateur pour plaider la cause de l'homme noir sur l'état de notre vie très précaire et de notre façon d'être traité par les autres peuples qui sont venus nous coloniser. Puis 61 ans après, tout comme Otobana Moko, Sima ya liwa ya Fumu Kimbangu tolobi bien mokanda oyo ekomami na 2012. Donc biso na bino toza lelo na 2023 ko na manaka bapaya mais tokosenga na bino tozongisa moke makanisi sima na 2012 esika mokanda yewapi ekomamaki parce que lelo toza sous dans 91 te après condamnation injuste toza déjà na siècle moko plus une année donc bientôt tokokisa siècle moko plus 2 ans utawapi mokanda oyo ekomamaki. Fumu Kimbangu azonga na mokila molimo ne bakomeli biso awa le 12 octobre 1951. Histoire na yango toyokaka biso banso soki pe tokobi kopesa voix télévision miso pe matoyi na biso tokoyeba pe lisolo ya bozongi ya Fumu Kimbangu pamba te Fumu Kimbangu bazongise na mokila molimo na volonté ya mutu te mais azonga mokili ya molimo to liwa na ye ezalaki na volonté na ye. Donc seul mutu na mokili nalobi bien seul mutu na beteli yango seti moto kaka moko na mokili ute yango ekelama moto oyo annonça mokolo ya kokufa ezaka moto moko Fumu Kimbangu. Isaka ye moko apesa na ngonga na mokolo na lolenge ya kozongela eza Fumu Kimbangu. Bande ko balandi tokoba na kati ya mokanda tosala commentaire mingi te pamba te mokomi mokanda ye moko déjà bango moko bazali déjà kosala commentaire kolanda mai o déjà zali kokomama a balobi ainsi peuple noir à l'occasion de ce deux anniversaires commémoratifs nous organisons une conférence internationale pour traiter ce que nous appelons chercher la liberté de notre être. C'est le retour en Afrique, terre de nos ancêtres. Ceux qui nous ont en mémoire, il y a Malunga, na Bandi, na juillet 2016. Fumukusu qui a nous pas en Angola, organiser une conférence, moko OPTM nango lobelaka yango, retour en Afrique, terre de nos ancêtres. Na bandi ba kulutu na biso papa na biso Freddy Mulumba bazala ka pe ba professeur mosusu ba bazoka liba kwa assister la conférence wato bokozwa liba kwa kolanda na voix télévision balobaka ya mingi kolandela bongo retour en Afrique terre de nos ancêtres ba pesaka bandakisi ya lolenge na lolenge
na bandi ba professeur so ba intervenant ka balobaka ke non esengeli tozonga ba pesaka lolenge belé ya kozonga na Afrique kozonga spirituel kozonga physique ba pesaka ba lolenge belé mais biso do kolobani tata ntsumbo maimona lokola kaka mokanda eza liboso na biso tozonga na kati ya mokanda poto kinde bon kozwa biyano kolandela mai oyo fumukusu akomeli biso toye bongo na section 1 to eteni na ngoya yambo balobi bref aperçu historique esclavagisme et colonisation retour de l'homme noir en Afrique. Peuple noir, notre continent l'Afrique est le berceau de l'humanité, dit-on. Cela s'explique par le fait que son peuple fut les premiers à civiliser toute l'humanité. Mais, depuis la conversion de Nzingakour, l'ancien roi du royaume Congo, dans le catholicisme qui est la mère de la religion chrétienne, son peuple, l'homme noir, ne vit plus, mais il survit à cause de toutes sortes de traitements qu'il subit jour et nuit devant ses oppresseurs. Bandeko balandi, depuis mon nguna ya na mabele na biso, depuis mon paya ya kat na mabele na biso, et tant qu'on va réussir pour baptiser mon kondi Nzingakour, à se convertir dans le christianisme, à longwe na collaboration to na boyoka ni ya malonga na tata kela likolo na se oya pesa ki e pouvoir oya sala ki est azali ko incarner tata mokili na kata mokili ya mosuni tango se convertir na kata catholicisme andimi kozwa baptême et pai ya beskro sima ya makita maye masala makina mikili ya bapaya pona koluka ko ya ko konza biso pe ko maintenir biso na kata dépendance le 3 mai 1490. Et tant que Nzingakour a eu baptême, ndenge kaka mokanda komi awa a se converti na kata catholicisme. O ezali bongo église mère na kata religion chrétienne. Et sali ke moto moyindo alongwe na bon moyina ya malunga. Et sika o to vivre malunga ndenge tozalaki kolia na komela na lolenge to lingela ki te to komi ko survivre. Donc tozo lia lisusu na posa na bisote. Tozo mela lisusu na posa na biso te, tozo tambola lisusu na posa na biso te, tozo so mikano na posa na biso te. Bandeko balandi epai ya nani? Epai ya moto o alingaki a maintenir biso na état ya dépendance. Ezali bongo nani? Ezali bongo loposo pembe kona na bongo makita masalimaki. Tokotia commentaire mingi te, tozo ngaka na kati ya mokanda. Balobi nous pensons bien que vous ne l'ignorez pas que les dominateurs de l'Afrique attendaient ici les esclavagistes, colonisateurs et impérialistes. Tous ne nous considéraient pas et continuaient à ne pas nous considérer comme des êtres humains qui devraient et doivent vivre aussi bien, jouir du bonheur terrestre et avoir aussi les sentiments humains. Lors de l'esclavagisme marqué par la déportation des Africains, ces derniers partirent en Afrique pour effectuer des champs de grande dimension dans les souffrances et conditions inhumaines. Tout ça, c'est au profit et pour les comptes de leurs maîtres blancs. Bandeko balandi soki tokozonga kaka na kati ya mokanda toko soki tokobosa na te vers les années 1500 ti tokokoma bongo na ba 1860 plus ou moins 12 millions de noirs tolobi plus ou moins 12 millions de noirs ba se retrouva bongo na mabele ya bapaya na kati ya Amérique. Bandeko balanta tozolobela 12 millions facilité ya kolobango na monoko ezali. Facilité ya kolobango na monoko ezali 12 millions bakei. Lelo tango tozomona ba noirs américains na kati ya États-Unis bandeko na biso bazali na kati na bandi alanga nzembo moko ayemba nzembo wana soki na kozana mémoire malunga ezali Kondo Papa Wemba na nzembo na esclave eza na parti moko ayembaka bandeko bangai bateka biso bayino na Amérique et parmi baye o batekama na mabele wana ya Amérique na kati na bango ekoki kozana moko ya bandeko na ngai. Pour majorité ya baye bakende esclave na Amérique bauta mingi na Afrique centrale.
Et tant que tout le monde a noir américain, ils vont se retrouver dans ma belle wana. Quand c'était que bazaka nesengo. Soki bavanda otala ke naza nani na witi wapi nazo kende wapi. Donc ayebite origine na ye, eza souci pe mawa. Retour en Afrique, terre de nos ancêtres. Na banti lelo fumukusu kya mzala pana na ngola baye kote ya biso na nzela ya vuvamu. Tozonga na esika o to bungela. Tango balobi ke retour en Afrique. Na biso déjà baye tozaka na kati ya mabele Afrique. Lolenge quand to ko la bon retour na biso. Et na baye babima libanda ba ko la retour physique. Mais na biso baye tozali na kati ya mabele Afrique, to ko la retour spirituel. Et l'inko ba ke to kozongela ba vraie valeur o ba koko na biso ba salela kayambo. Mais baye babima ki baza libanda ya mabele Afrique na Europe na Amérique na Asie, bango de ba ko la retour physique. Tozonga na kati ya mukanda poto kende bon koyeba mayenini mokomi mukanda komeli biso. Na koliki ya lelo ba colonisateur tango bayaki awa to tango loposo pe bayaki na mabele na biso bayaki te na likanisi ya kopesa biso bo moto po ba civiliser biso non. Prévani na babuku na bango to na discours à Léopold II bazolo ba déjà que ba noir bayebaki déjà nzambi bazalaki déjà na bo moto ya malunga. Et ceux qui to sali recours na babuku ya kala babike premier civilisateur ya monde ezali bongo l'homme noir na mabele ya Égypte. Bande ko balandi epesaka pasi na mawa. Retour en Afrique, terre de nos ancêtres. Pourquoi zo umela kinolelo oyo. Na biso ba toza na Afrique, tozo kokate kozonga na kiboyindo na biso. Toza bayindo na loposo. Mais na kati na biso toza bayindo te. Prévane yango mona kata muta komi mokonza komi na mbongo aza na facilité ya okende kotsama koki na libanda ya kobomba bana na libanda ya kotsabo mengo na libanda. Mais awa en Afrique koma lokola cimetière nyonso ya yo libanda soki okufi nde baye kokunda yo awa. Mais soko zali na mbongo même ba konzi Afrique majorité ya ba konzi Afrique ba compte na bango ezala kaka libanda ba bomba bana na bango libanda nyonso ya bango oya motuya ezala libanda po ayebi ke soki yindi akei ba biso ba koma même na ba double nationalité ba triple nationalité po azana confiance te na mabele ya bakoko na ye. Ndenge na lobaki Afrique comme lokola cimetière na bandi moto moko te abanzaka ko développer cimetière moto moko ta banga abanzaka ko investir na kati ya cimetière. Donc cimetière zali kaka lié ya repos sika soki moto aza sula akufi ndenge bango balobaka aza sula tina te bakebo manzote kuna abupia ndenge pe majorité ya bafricain to koma yango esengi to sala retour en Afrique sur le plan mental, sur le plan spirituel. Et l'inko baketo comment considérer Afrique ezali nzoto na ngai ezali ndaku na ngai ezali libota na ngai. So déjà le comme na niveau ko considérer Afrique comme banzoto bandaku na biso to kozana difficulté ya kosala yango mabi po mutu moko te akosimba mbeli ayeba bona ko michuba. Retour en Afrique, terre de nos ancêtres. Tozonga na kati ya mukanda. Na nzembo ya papa we manto pesa ki titre na otobi esclave. Bokende boluka yango. Boyoka maloba ruba na kati. Boyoka maloba na kati. Tozonga na kati ya mukanda. Ainsi, lorsque ces Européens esclavagistes et immigrants en Amérique trouvèrent qu'ils sont devenus riches à partir des fruits du travail de leurs esclaves noirs, ils résolurent de se désolidariser avec leurs confrères restés en Europe afin qu'ils jouissent très bien de toutes les richesses exploitées en Amérique, puis évoluer indépendamment de l'Europe. Toyebi biso banso lelo Amérique po ezala bongo. Lelo batu oyo bazovanda lelo na kati ya Amérique bazali ba autochtone te. Toyebi esika mabele Amérique euti. Ba bazodondo lelo mabele Amérique ba utaki na Europe. Ba Amérique et ba français, ba anglais, ba belge, ba portugais, ba espagnol, bango nyonso basangani. Ba kei na mabele Amérique. Et si mala bango na kokoma na mabele Amérique si yango ya ko découvrir pa ya Christophe Colomb selon histoire na bango.
nde batali ke tango ba découvrir mabele wana ba kotaki na procédure ya ko éliminer ba autochtones ezali bongo ba indien et batali siko mabele o tozwi lo lengi kan to ko sala pour to exploiter mabele o main d'œuvre nde ba yaki ko découvrir Afrique. Tango ba en Afrique ba ki n'importe quel mututé ba ki bizengi te bazwa ki bato balemba te bazwa ki bato ya mayele ya mabele Afrique et bato wana balongwa ki na Europe bake na Amérique baye bazwi main d'œuvre na Afrique bato ya mayele ya bwanya baye batonda na nguya bake na bango na Amérique babandi ko sala bango bilanga ya minene et baye balongwa ki awa bakendaki pe maboko pamba te parce que soki lelo mondela za na maîtrise ya uranium ezali po baye bawitaki na Afrique awa nde ba memelaki ba connaissance ya uranium. Ceux qui mondela za na maîtrise ya diamant ya biyoboso wana oyo utena mabele biso eza po ba ya mayele ba utaki ande ba memela ki bango connaissance wana. Mondela sala ki chasse aux sorcières. Aluka ki ba méthode ni na ko sala po azwa batu ya mayele ya Afrique. Ya ngoyo kaka méfiance ya ba kulutu vers ba bilenge po akome ko utiliser ba milenge po ba trahir ba kulutu o ba détena ki secret ya création. Nyoso wana na mate ya fumukusu kya mtsala pana na ngola. Mondela même n'importe quel mututé dans ma belle Amérique. Il y a un autre lobby déjà vers les années 1500, 1860, plus de 12 millions. 12 millions sur ma belle Amérique, bazalaki 12 millions de têtes bien faites. Bato ya mayele, bato ya bwanya, bato baso ka telemi botel vma ki o mobile. Banzoto dozala tadantumu za banzoto bokonwa. Ta o mususu beti pe 7 ans, o tu pe o kota mikebuka na nzoto te. Ta o mususu pe lingolo ya bien na tikali pe kolia yango te. Ta o mususu pe ananas vma ya mobimano, ananas ya mobimano ya kitoko na tikali pe kolia yango te. Ta o mususu pe mboto na fumbwa ya malunga vma batsa mabaku ne bakuluto babana koloba na tikali pe kolia yango ya malunga te. Do banzoto na biso na carence. Mais bakoko na biso bazalaki na nzoto moko do yango moni ke bazalaki pe na durance ya makasi koleka po mondela sala expérience nyonso na nzoto ya bato moyindo. Tango mondela zui ba main d'œuvre wana na kati ya mabele Afrique atomboli mabele Amérique ndenge mokomi mokanda komi awa bakataki relation na ba frère na bango na niveau ya Europe ba se désolidariser na bango boso sola biso ha eza kota na biso te. Sima ko kabwana na bango bandeko balandi mabele Amérique ekomaki mabele ezaki na makoki ya mingi bakabwani na bandeko na bango na Europe babibiso déjà dozwi main d'œuvre na biso tozwi manso ya biso to kabwana na bango toto mwana libanda na mabele ya Europe. Alors ceux qui sont restés en Europe se sont retrouvés perdants de tout à partir de cette séparation. D'où il fallait instaurer des mesures palliatives pour récupérer cette perte. Bandeko balandi si meko kabwana na bandeko na bango babiki balekeli biso na mayele isengeli to luka mesure moko provisoire ou ekosala ete to récupérer mayele o bandeko na biso basaleli. Bandeko balandi retour en Afrique, terre de nos ancêtres. C'est ainsi qu'ils ont décidé d'une part de supprimer ces mouvements de la déportation des esclaves noirs vers l'Amérique où ils ne contrôlaient plus rien. Puis d'autre part, ils ont opté d'exploiter sur place les autochtones noirs esclaves restés en Afrique. Pour y parvenir, ils se sont partagés du gâteau en Afrique, c'est-à-dire la terre africaine, à Berlin en 1885. Sans la présence des Africains, qui n'étaient que des bons à rien pour eux, donc des esclaves. Dans ces assises de 1885, les Blancs immigrants en Amérique n'y ont pas participé à cause de leur révolte envers l'Europe. Surtout qu'ils bénéficiaient déjà du grand service
de la production agricole réalisée par les Noirs sous esclavagisme. Il y a eu d'un côté les esclaves noirs exploités en Amérique par le blanc immigrant en Amérique et de l'autre côté les esclaves noirs exploités sur place en Afrique par le blanc de l'Europe. À la suite des conclusions de l'ère Zassus de 1885, ils émiettèrent alors notre continent à différentes colonies pour bien nous exploiter. Puisqu'il fallait envoyer des colons ici en Afrique, avec tous les moyens qui devraient leur faciliter le dépouillement de richesses du continent noir. Raison pour laquelle les Français optèrent leur colonie ici en Afrique, les Portugais, les Anglais optèrent aussi le leur, ainsi de suite. L'esclavagisme changea de forme et fit appeler désormais colonisation. Comme Léopold de Fille, l'initiateur de ces assises de Berlin avec Bismarck, il y a eu pour ça le courage de s'accaparer à lui seul d'un grand territoire appelé aujourd'hui RDC, jadis l'État indépendant du Congo. Bandeko Balandi, tolobaka tango nyonso tozalaka na esengo makasi tango tomonaka fumukusu kia mzala pana na Angola. Biso na tango moke topusani pembeni na bango soki tokozala na mémoire ya malunga na 2011 Fumukusu atangisaka baye bazalaka na eleko wana bele pe bazaki no lelo po biso pe tozali apesaka biso mate ya moko alobi Fumuki Mbangu azali nzete. Le 3 octobre 1921 kona bomanaka bapaya mondele aye akati nzete wana etango akati nzete kosala ete énergie ezongi na misisa. Mais pendant que la survie en nzete wana banzete mike kobima pembeni pendant que la existence en nzete. Mais tango ekokoka pon nzete a récupérer trône central banzete eza mike ekokauka. Na koliki ya bakulutu na ngato baye baza ya 2011 bavana pembeni na Fumukusu toyebi lisese wana linko limbola nini. Fumukusu aloba na 2011 que robinet to tio o ekumbaka abonda c'est pas ya loposo pembe tata mokelisi akangi vana. Na 2011 ngai naza témoin pour na tanga mayoana. Bato bakokota to mso doute na 2011 Fumukusu bakangi déjà vani ya abondance ya l'homme blanc. Ko banda 2011 kino lelo na manaka bapa ya 12 ans passé. Lelo moto lelo loposo pembe ba pays na bango ezo subir kaka crise na crise. Les noms des États-Unis, province Mobimba, ils ont rayé la carte géographique des États-Unis. Moto et Tumbi au Canada, Kolobati. Span, Kolobati. Mais ça, Massakoli, oh, l'Obama, 8 à 2011, Bakangi Bangovan. Les lots technologie, ils ont les sources en Europe, ils ont les sources en Occident. Les lots permutation, il y a un pouvoir dirigeant. Dirigeante plutôt ko la kota na bango balobaka bongo et bandi bongo kolo elongwe déjà na Occident et kei bongo na Orient. Fumukusu kia mzala pana ne ya komaki maso wana. Solo bandeko balandi. Loposo pembe bango na bango lokola basala ba makelemba. Lokola ba mindele oyo bazalaki na mabele Amérique basali makitali kelemba na bango bazui ba noir bake na bango batomboli mabele Amérique balobi te to kata relation Europe ba o batika Europe habite ba ko bango balekele biso na mayele to roboma te pour sa frère biso to sara abolition esclavagisme na bandi bandeko balandi to yebi biso banso abolition wana ceux qui to na mémoire malunga na ba 1848 abolition esclavagisme ekosale basala ki abolition wana te pour intérêt ya ba noir. Mais basali abolition wana pona ko privé bandeko na bango bazwaki déjà ba noir na mabele Amérique. Te tokate loko au point biso d'exploiter ba noir sur place. Yango mo mokanda komi na 1885 conférence à Berlin. Conférence à Berlin zanine. Eza makita oloposo pembe asalaki. Léopold de mokonza ba belge na Bismarck kazaki mokonza ba allemand. Ba kabola mboko ya munene boye. Mabele ya munene boye Afrique. Pour na intérêt na bango sans même que ça la recours na kolo eloko eza lokola nga tata ntsumbu balambi fufu na ndako ya kitoko
balambi biteku teku batsa mikebuka to gbede batsa mikwe batsa ndakala siko mupaya moko ya batebo kokabola tenga na koma kokabola wa kabola opesa lo volonté na ye na bandi bande ko mutu moko ta ko ndima mayo wana mabele Afrique bakabola yango solo bande ko balandi esclavagisme et colonisation retour de l'homme noir en Afrique. Lelo bandeko bazana mabele Amérique. Lelo biso baitoza awa na kati Afrique. Mate ya kaka moko tozonga na esika o tobungela. Tozonga na kati ya mabele Afrique, tozonga ba vrai africain. Tango yozo belela bokoko ya bapaya, oza africain te. Mamsu bagolo baki akozonga na mabele Afrique ngo baketo fanda ka automatiquement na mabele Afrique to déplacer ka te. Ko déplacer za mabete. Mutu pa ko zala kei awa ke na mabele ya Chine ki ko somba biloko ayepo atika. Eza mabete. Mais bande ko na biso ba se retrouver na mabele Amérique, ba yebite baza banani. Mais le kola boza ba indo fo mukusa bibozonga na mabele na bino. Pamba te moto so zaka na bosoma zaka na sengo na kati ya mabele na yi. To yibi biso banso le solo ya George Floyd. Ninge bazo bomaye na kati ya Amérique. Les lobes noirs baza mal vu partout en Europe, en Amérique, en Asie. Guerre ya Ukraine na Russie to moni quand même ti bazo ko kimisa bato mais soko za noir bazo zongisa yo. Moto moyindo baza mal vu partout. Et c'est toza na souci ya mabele na biso ya Afrique. Et c'est toza la retour en Afrique. Toza la balingi ya mabele Afrique. Na biso bay toza awa toza la ba vrai africain. Koza la vrai africain lingo ba ke mutu azo pesa valeur na bokoko na ye. Mutu azali ko pesa ba valeur na botata mokelto na bonzambe na ye. Nzoka poto zo mate ya manso wali ko sabiso zonga ba vrai africain ezali kaka fumukuso azali instrument tata mokela azali ko utiliser. Solo bandeko balandi tozonga kaka na kati ya buku tokende bongo koyeba likanisi ya mokomi mokanda ezali nini na bino baibozwi biso na kati le tozolobela pourquoi notre retour en Afrique terre de nos ancêtres tarde-t-il à se réaliser et sika nini mboka na biso RDC place na ye na kati ya mabele Afrique andeko balandi zo pesa pasi na mawa koyoka mai ya boye kimboka na biso mopaya moko akangi mai ya wana ti mondela ya na mabele oyo aya jamais koluka intérêt na biso bandeko balandi tozonga kaka na kati ya mokanda po tokende bokoyeba likanisi ya mokomi mokanda. Il est bien clair de le confirmer que l'Europe a joué au malais avec sa plus grande hypocrisie de se présenter ici comme bienfaitrice, a proclamé l'abolition de l'esclavagisme ou la cessation de la vente d'hommes noirs, ou esclaves noirs en Amérique, alors qu'en réalité, elle, Europe, a su qu'elle n'a fait plus bénéficiaire en Amérique plutôt. Ce qui veut dire qu'en réalité, qu'il n'y avait jamais eu réellement l'abolition de l'esclavagisme, car ils ont institué ici en Afrique la colonisation. C'était plutôt la continuité de cet esclavagisme sous une autre forme, sachant qu'un esclave ne subit que la loi de son maître. Alors, l'homme noir n'avait plus de droits, mais plutôt criblé de devoirs. Le blanc ou européen immigrant en Amérique ont créé une cinquantaine d'États en Amérique selon les subdivisions liées à leur désir pour bien exploiter les esclaves noirs en Amérique. De même que les blancs venus exploiter les colonisés noirs sur place en Afrique, ils ont également subdivisé l'Afrique à cinquantaine d'États selon leur ambition de nous ravir la terre de nos ancêtres. C'est pourquoi, à bien voir la situation telle qu'elle s'est présentée, l'homme noir vivait dans les mêmes conditions de servitude en Amérique comme en Afrique. Cela prouve que
nous avons déjà dit ici avant qu'il y avait l'esclavagisme des Noirs en Amérique, puis l'esclavagisme des Noirs ici en Afrique, appelé autrement colonisation. Nous rappelons ici quelques faits, notamment en matière du travail, par exemple en Amérique comme en Afrique, pendant les moments de l'esclavagisme, ou de la colonisation. Tous les Noirs qui travaillaient dans les entreprises de Blancs ne recevaient qu'une rente de survie et non une rémunération équitable. Suite à la torture, l'homme noir fut chosifié et humilié à un niveau inacceptable en Amérique comme en Afrique. L'homme noir, au-delà même de ses énergies, devait à tout prix répondre aux exigences de leurs exploiteurs sous peine d'être amputé d'une partie de son corps, mains, pieds, etc. et ou souvent au prix de sa vie. Bandeko Balandi n'a pas si pena mawa, Pasi na mawa pona nini? Okomona na kati ya mboka na biso ba historien bazali. Baye basilisi ba université na ba niveau nyonso ya bokeseni bazali. Mais toujours kokoma te na niveau ya ko révolutionner penser na biso pona ko défendre oyo ezali bongo mabele na biso. Tika ngata dans tsumu maimona nazongisa matondo epai ya bakonzi na biso na mboka Mali, bakonzi na biso na mboka Burkina Faso, pe bakonzi na biso na mboka Niger. Solo bakonzi na ngai bobongi na lokumu esika bino bozali. Esengeli ne leko tozali pene ya fumukusu kia mzala pana na ngola na mateo dozali kozwa. Et surtout na buku ya boye. Pourquoi notre retour en Afrique, terre de nos ancêtres, tarde-t-il à se réaliser? Pe place ya République démocratique du Congo, en Afrique, pe na monde. Bandeko Balandi, na pasi na mawa. Mboka oyo Congo. Na munene nango nyonso boye. Mais alaki ya moto moko, roi ya ba Belge Léopold. Tout à la note de Lubak. Eza quartier te. Eza communauté. To vana kutu ba ke commune Nseleza commune ya mutu moko ba boy yango. Mutu ba ke commune Nseleza ngani do vandika boy. Mutu kuta zuka une grande espace na kata mboka ba ke aye pa l'espace a munene boy. To lobela ngo kino lelo to kotanga ba kombote boye bi espace biso ba. Azo espace a munene boy pona nini. Mais République démocratique du Congo mboko ya munene boy. Ezalaki mboka ya mutu moko Léopold D. Tombo baka phrase au Léopold D céda son Congo. Eh bandeko. Pour le dire mon cannabis que sengeli karato zonga retour en Afrique terre de nos ancêtres. Ndenge to bandeko lo bane bandeli ba africain ba komisa Afrique lokola cimetière. Soki azana mbongo akemikila libanda akotongela kuna akosalela mayema sokuna. Soki akufi ba ekokunda ye a. Donc awa ezali kaka pona koyambaka bibembe non pona koyamba makoki oyo kosala ete tombo l'Afrique. Esengeli to bongo la lolenge na biso ya komonela makambo. Esengeli to bongo la lolenge na biso ya kokanisela. Soki mikanda o ezoya te na tina tango zota da tsumo za kale lenga oleka na émission ba mona nga na télévision pona zo sala émission mikanda ya boyibi non. Soki lelo vuam télévision pesinga espace oyo ya kolobela ka mikanda ya boyibi po souci ya vuam télévision, souci ya promoteur ya vuam télévision, souci ya tata mokeli. Eza ete ba yindo bazwa conscience po ba boko défendre mabele na bango. Yango ko mona vuvam votuka vana pambu au vide la zonga na esika oto bungela to bungisa ki mabele Afrique to tikela susu ba africain te stambola kala balabala bala otaka ezaleli ba kombo na biso bisika oto ke na kokumisela ka soit disant ba l'église oto kendaka okokuta ke kuna to belela kaka besprit ya libanda. Yango esalaka ete ata muta komi mokonzi ndenge ata muta za ndenge nini azo convier kaka France,
azo convier ka États-Unis, azo convier ka Canada. Yango zo mona même ba noir, bazo ndima kufa na océan. Atiki na moi vie na ya malunga awa, ça pe na moi makoki na ya zo vivre bien. Mais ndimi akende ko tenter aventure wana ko ya vie na kati océan akufa na ye pour que nous mona ka mabele ya mairie. Pour na nini? Pour sur le plan mental ba dénaturer ya tikala les sous-africains. Retour en Afrique, terre de nos ancêtres. Tozonga. Biso ba toza déjà na kati Afrique, to ça le retour spirituel, retour mental. Et na bino ba yeboza libanda, fumukusa ba ta wona so bozonga. Boza bande ko na biso, soki ozongi ba koluka espace ba kopesa bino. Lelo mabele ya Europe ezo betam. Amérique ezo betam. Maloba ya motinda mi rataka. Tabe ke mabele wana ko betama kino ko koma néant par terre. Bande ko balanzi. Soki na 2011 fumukusa bike bakangi van. Lelo nana ko contredire maloba que Europe lelo zo subir kaka catastrophe ba crise na ba crise. Azana nyonso monde azo tili azo détruire mabele Afrique azo piller mabele Afrique. Mais ni zo sala ka ko ba kozana crise. Pour tata mokila longoli intelligence. Va donner kama quand 2011 fumukusa loba 2011 na obeta c'était ponga na 2011 na zwaki libako ko tanga mayo wana. Est-ce que mouton zo maloba bonga ça n'importe quel mouton? Ba étudiant bon organiser ba conférence. Na ba beaucoup ne so zo libako ko tanga la bino ko so ta beaucoup moko ba organiser conférence et débat bo bengisi mokomi mokanda. Bo tuna ye mituna ba kontina ngai. Ministère de la culture ba beaucoup oyo. Bo zoyango. Ministère na biso ya enseignement. Bozwa botangisa yango bana. Buku o eza monene makasi ndenge tolobi. Eza na maya mingi so do kena ngombangu. Tango mosusu boko sosola vraiment malamu te. To kene na bino malembe poto yeba bongo koyeba nini vraiment mokomi mokanda alingi apese la biso comme biyano. Na koliki ya bande ko na ngai tozala na bolingo ya mabele na biso tolinga bongo o ezali bongo mabele na biso ya Afrika. Kasi yambo to benda suka tata tsumba kotangela bino mwa eteni oyo biso na bino na kati ya mokanda. Peuple noir, nous avons l'impérieux devoir de savoir que chaque chose a un début et une fin. Ce n'est pas le changement des formes qui justifie la fin, mais c'est plutôt la mort ou suppression qui justifie réellement la fin. L'exemple d'une chenille peut vous inspirer à bien comprendre ce que nous voulons dire par là. Lors de sa métamorphose, une chenille se transforme en papillon. En réalité, cette chenille n'est pas morte, mais elle continue sa vie sous une autre forme. Ceci dit, l'abolition de l'esclavagisme n'a pas supprimé la misère des Noirs, ni stoppé l'exploitation des Noirs par le blanc. Mais il y a plutôt continuité de cette exploitation des Noirs sous une autre forme, appelée colonisation, néocolonisation, impérialisme. Nakolikia nabino baibosuli bakwa kolanda biso. Ba memi ba indo bakena bango na Amérique. Baye ko sala abolition esclavagisme na 1848. Mais abolition wana basali mondela bike esclavagisme sili bakoteka su ba indo te. Ya ye awa bandi ko sala exploitation sur place ba longo l'esclavagisme ba te colonisation. Nzoka colonisation esclavage ezaka jeu de mots. Ceux qui moyindo akendaki na Amérique azaki na droit azaki na ba devoir. Bon moyindo atikaki na Afrique azaki na ni. Ka na devoir ina droit. Bakobeta fimbo ebembe kobeta mafimbo o witi na mboka la province po na capitale il faut en séjour mundela comme 20h comme tango ye mundela tambola yo moto moyindo na ndako kino lelo ti lelo zokoba cobalt na biso uranium ya Afrique bande ko balandi tango mosusu tolobaka ezopesa pasi pena mawa faut mokusa be sengel to se métamorphoser
Métamorphose et l'incolobanine. Changement d'un état à un état. Après cet exemple, il y a Mbinzo. Mbinzo, c'est un mot papa habité. Abomami quelque part, pas boti ma papuloba pumbu qui a commis peka peka. Mais mon temps, on est biso pe ba yini to kolongo état o ya colonisation esclavage o ba maintenant biso. Il y a dépendance kino lelo surtout les leko oyo. Tozui libako ya malonga ya koza na instrument tata mokila zali ko utiliser invertus. To ba ke mutazo ko azali ko lamusa biso makanisi. Azali ko avertir biso. Bande ko balandi biso na bino to kuta na manaka ezali koya. Toko baka mukanda o na bino ba bozui biso vraiment na nzela. Lelo tolobelaki pourquoi notre retour en Afrique, terre de nos ancêtres, tarde-t-il à se réaliser, et quelle est la place de la RD Congo en Afrique et au monde. Nabandi, deuxième question, na tozu vraiment biyano na yangote, pour nous un peu de silisi mokandate, mais teni ya yamuna reliquia, to bandi déjà kozwa éclaircissement ya biyano na yango. To sala makasi na biso ba toza en Afrique, to zongisa makanisi na biso na mabele Afrique. To poussa na pene ya fumukusu kia mzala pana na ngola, to zwa boyebi, ou ekosunga biso, to bako defande mabele na biso. To zongisi matondo ya mingi, na bino ba ibansu bolandaki biso. Solo, boko kipe ko devancer biso. Bokende ko luka mukanda o. Na veni ngiringiri, boko kuta buku o. Bosomba yango botanga yango et surtout nazo belela bino ba étudiant. Bon organiser conférence, pourquoi pas bobeng ces émission mikanda mi aboyebi. To assister bobengisa auteur azana na bomoy. Bosala conférence botuna mituna o. Bokoki pe ko défendre ba thèse na bino. Mais na ba beaucoup fumuku ça zali ko koma. Ezali pona bolamu ya baino. Pourquoi bosala kaka plage ya ko keno ko luka mai o ko réaliser te la mboka na bino po mundele moka komaki. Non. Loko la télévision zali ngonga tika na zongisa matondo ya mingi na bayeba so ba assista ki biso pe bayeba zaki bongo na sima ya caméra to moni bongo tata mabiala. Bango batambola lokola mbembe. Neta kokoma te malembe. Mais musale zali boko salema. Na zongisi matondo na équipe technique mobima vom télévision na bosanité mpose tata ntimba nsiluvondi biso na bino tokute na manaka ezali koya tika ete kimi ya fumu kimbangu eyingela o mabota na bino mobima.